ya mboka. Vous allez toujours brancher, dire émission na bino ya ngwana de part. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle ya mboka. Ça dit vous allez brancher bomoko ya mboka. Émission za carré. Boss momo na souhaite donc ma solo za carré quoi. Jésus ozotanga Jésus. Jésus azana ba non na ye o eza sacré mystique o batanga ya ngoti. Mutuana azana besoin à manipuler batu. Ba génie, ba ange, ba démon. Il faut to loba yango ke ba pasteur ba komi komi mona ba komi banzambe. Ozomona ke mutu azui guérison mais na témoignage zo loba no grâce ya pasteur boy. Omoni na royebiso lo moko tozana kati ya mokili. Bonjour, bonsoir, la bande de Konyos, Bomoko Yamboka 3W, site Nabino Bomesana Kolanda Mingi. Merci, Lelo Bongo, Toye Lisusu. Toye Lisusu Lelo, na sije Mokoza, Moutou Yamingi ya Kolobela Bino, Bozo Landa Biso Internet Nyonso, Kolobela Makambo Etali Bolingo. Bolingo Oezo Simba Mokili Mobimba, partout dans le monde, Tozo Lelara Bolingo, infidélité. Infidélité et l'équipe Mingi, infidélité ça partout. Il y a une lelo na émission na biso ya lelo tozo parler pour na bolingo ndenge nini mwasi akoki kosala pour na infidélité ezalate nini mobali akoki kosala pour infidélité ezalate nini esalaka na bolingo infidélité kota lelo tozo mona mwasi moko aza na libala aza mobali na yeme aza infidèle mobali moko pa aza na libala aza na mwasi na yeme aza infidèle. Alors lelo oyo to invité bongo maître Florent Benam Yaza na spiritualité, donc maître spiritualité oyo tozo betana ma solo ya kotalisa biso ako expliquer biso moi mukie est-ce que bolingo nyonso oyo matate koti to infidélité ekoti il faut ka ba kende na losambo pour ba trouver solution il faut ba kende ka il pa ba pasteur ko luka ba conseiller modèle na modèle to il faut to sala nini ya ngona bongo to sala bongo na maître Florent Benin. Bonjour maître. Bonjour Segon Kapanga. Maître Bena, lelo oyo to bengisi yo na makambo esimbi mokili mobimba, makambo etali infidélité, tozomo na ba couple zo kabona mingi, infidélité za ko régner partout dans le monde. Yango na lelo to bengi etant que maître sagesse, o tozo benga yo za na mayele bwanya wana ya makambo ya molimo ya kotali sabato. Est-ce que ezo senga kaka il faut to ke na ba losambo po libala o ekota infidélité te futo sala nini, yango to bengi yo to sola mukie pona tina ya likambo oyo. Merci Mingi Segon Ezali, sujet moko très important et très intéressant parce que la plupart ya batu na mokili baza na kati ya amour. Toza na ba fiançailles, toza na ba mariés, toza na ba copains copines. Sur le plan spirituel, parce que ngana da maître de sagesse, maître Florent Benam, nazo lo belango par rapport ya spiritualité. Ndenge nini mwasi na mobali bakoki kozala na bomoko ndenge site ezali bomoko bomoko bolingwane ezala makasi parce que ozomona mobali mususu aza na mbongo na ye aza na ba moyen na ye alingi mwasi na ye mais mwasi azokoka kovana na mobali wana te. Qu'est-ce qui se fait que mwasi wana akoka kovana na mobali na ye te? Qu'est-ce qui se fait que moi si wana mobali akoka kozana moi si na été si bien que moi ça zo rendre ba service ndenge zalaka na kati ya libala na kati ya love ezali na ba esprit ezana ba génie ezali na milimo na lingala so to ko loba oyo basalaka ke moi sina mobali bazana na boyo kanité kasi yango nde tozana ngo posa maître yango wana ndio za maître de sagesse toye ba penda na profondeur parce que tozo mona confusion ekoti infidélité zo uta wapi nini zo sala infidélité wana ezala milimo yango ba landi nyonso ba cher internaute ba sala pour ça ba découvrir elongo na biso maître omoni soki mutu azali visiter na femme et mari de nuit yebage mutu wana azana problème déjà na kati ya vie amoureuse na ye parce que une fois soki mutu ozana femme de nuit ou mari de nuit esprit wana entité wana akobanda kosala tout yo ozana na boyo kanité na mwasi na oya nzoto ya physique boyo oyo azana réalité mwasi na oto mobali na yo mais soki yo ozali avancer na spiritualité to pe osali ba recherche na yo okoki ko zala délivrer d'abord na ba esprit mauvais wana
pe okoki ko retenir mwasi na yo tong balobaka no akangi mwasi wana na kisi tokoki kopesa kaka kisi te ezali na ba prière ezali na ba rituel ezali na ba concentration na ba méditation oyo okoki kosala po ozwa mobali na yo o maîtriser ye na kati ya bolingo na bino o maîtriser mwasi na yo na kati ya bolingo na bino mwasi moya bima libanda eza te mobali pe moya tala gauche droite eza te parce que force oyo yo ko invoquer oyo ko salela pour que mwasi to mobali na yo azala attaché na yo force wana fo bala kisao yango il faut bala kiso ba manière ndenge nini ko yuko sala po mobali no bima libanda te po mwasi na sala infidélité te nyonso wana ezo senga ba révéler yo ba secret mystique caché oyo za ko permettre na yo o salela po o retenir mwasi na yo to mobali no na bolingo wana. Merci maître Florent, maître de sagesse. Mais tout le monde a mingi bandeko basi balobaka l'homme n'a été jamais satisfait. Wana bandeko basi balobaka eloko wana mingi. Et surtout quel isusu bandeko basi bandeko mibali balobaka mwasi ato saleli nyonso andi makaka te akokeka koluka oya lekio et lobi akondima yo soki lelo ozate soit tiki mokili okufi oke na mboka bawe. Alors lelo tozo découvrir maître azo bisa biso nzoka nde etali makambo ya milimo yango ifu koyeba. Alors wutamela ebandeli tango tozo loba bien wa bato lobi mobali atonda kaka te ata mwasi asaleli nyonso. C'est que bongo eza le contraire par rapport lelo zotalisa biso za makambo ya milimo. Otuni question mo reza makasi eza kitoko il faut bato bayeba yango. Ezali na biloko oyo mwasi akoki kosala po mobali na ye atalata ata une femme na libanda te eza na biloko oyo tokolakisa ye na royebi solomo est-ce que ebi eza na plante moko ebimaka mingi na bakongo plante wana soki ozwi olambeli yango mobali alie eza nango koboma mutu te eza kotangisa makila te eza kaka biloko oyo nzambe akela po na kati ya mokili na nature nzamba tia biloko nyonso siko biso nde batu toyebi yango te. Maître wana c'est que ozotalisa bato likambo zakala oyo ezo rene lelo na RD Congo na Kinshasa wa zakala lelo lobi plante mais tozomona ke zakala wana pe bacha yango kana biloko olobi lo moko eza juste omoni zagalaha ezali produit oyo basali yango en poudre basali nango sur likolo nango basali nango ba incantation basali nango ba parole mystique tango yo zui produit wana otia yango na kati ya biloko kolia ba parole mystique wana ekozala adressé par na ba démon bako adressé nango na ba ange bako adressé nango na ba esprit de la nature mais mutu oyo azali na kati ya recherche pour na maîtriser mobali to mwasi na ye azali na obligation ya kosala effort pour akanga mwasi na ye na mobali na ye po soki osali bongo te oyebi combien de personnes oyo bakena na l'église basala des années mais azozwa solution te. Il faut vous poser cette question là, comment nazo prier, comment nazo sala ba jeûne de prière, comment nazo sala ba veiller, nazo pesa ba dîme mais nazozwa solution te na problème nanga ya bolingo na mariage nanga. Raison pour laquelle yango tolobi ke mingi bazo sambela mais bazo tika kaka infidélité te mingi bazo sambela mais bazo trouver solution te na ba couple na bango couple za kaka ya kobeba. Alors maître tolingi pena o expliquer biso na mozindo vraiment nengo lutalisi biso makambo ya ba spiritualité besprit olobi ya l'esprit o ekangaka o esala ka infidélité kota yango te penza tozana besoin to yeba yango vraiment. Très bien. Na kati ya univers tozana ba planète na ransi to tanyango na ba classe na géographie ba planète tozana planète Vénus o boyoka ka planète Vénus wana ezali planète oyo et gouvernaka ba dossier nyonso etali bolingo sur le plan spirituel. Planète Vénus wana esprit nango topé puissance nango influence nango et travaillaka na terre na mukolo ya vendredi. Donc ce que l'union ça la prière pour na bolingo olingo ça la ba cérémonie ba rituel pour na marambetali bolingo na yo na mobali na yo na mwasi na yo okosala yango mukolo ya vendredi. Ezali na ba bougie ezana ba poudre, ezana ba encens, ezali na ba objet mystique oyo ko travailler na yango pour que
okanga mwasi na yo na bolingo mobali na yo na bolingo retenir ye planète wana ezali ba influence oyo eza kotambola na kati ya mokili soki mutu azwi ba sekele na yango ba secret nango aza capable ya kosala ba invocation no s'adresser nango na ange recteur donc ange azo gouverner influence ya planète wana o ba bengi ange Aniel archange Aniel ange Anaël ange wana tango yoza na contact na ye na ba prière na ba invocation na ba cérémonie okoki kosala demande na ange wana payer à pesio faveur ya rozala un véritable amoureux au comme na force d'attraction tango yo kutani na mwasi na yo bobalani bolingani okomona mwasi azokoka même pas kotala mobali mususu mobali pas azokoka même pas kotala mwasi mususu ba secret wana esengeli biso batu tozala éveillé na conscience pona koyeba yango soko oyebi yango tokobanda osambela banda lelo ti lobi okozwa solution te ozomona. Alors, maître, wana c'est que c'est sous bolingo surnaturel, te. Bolingo ezali eloko eza sentiment na motema na biso, mais ezali na ba force invisible o ezali ko diriger love na biso. Ozo imaginer mutu moko boye azani na mbongo te. Mais moi si azolanda ye makasi batuku to quartier bakomo lo bagano mobali wana azana ba kiss. Mais tam so azana ba kiss te ayebi ko solola ayebi ko vana na mwasi wana eza normal mais ezana ba secret mususu oh ozomona ke mobali wana basi balandaka ye mwasi wana ba mibali ka ya mbongo balandaka tala second ezana basi mususu banda babota ye nanu jipe telemate benga ye. Mais c'est ça, c'est justement dans zolo bageno omoni ke spiritualité tango evandi bien te na kati na yo ozana force wana te jamais okoki kozwa chance ya kozala na ba relation ya minene ba relation ya mbongo pour lelo mwasi quand même azana besoin vivre bien ozomona mwasi aza mwasi kitoko aza kitoko aza na makambo bien comportement bien mais azoza na chance ya kovanda na mobali te so mobali aye amoni nzoto na kei mobali aye amoni nzoto na kei azokanga mibali te to paye mibali oyo azwaka ba mibali mobo ya o baza vraiment na ba moyen te baza na vie moko ya bien te mais eza na basi ozomona ke aza na ba secret mystique ya makasi do ba mibala ba jeep bato mbongo ba ministre ba PDG bango ba lukaka kaka. Donc moi si on a soka déjà na kati ba connaissance o eza mystique pour na makambo etali bolingo azala toujours na étoile na ye pour na ko attirer tant yo développer magnétisme na kati na yo okoma na capacité ya ko benda biloko nyonso eza malamu pembeni na yo ozo comprendre cela veut dire que love ya mwasi na mobali sur le plan physique ezali sur le plan spirituel pe ezali molimo na bino mibale pe fe kutana ce molimo na bino kutani sur le plan spirituel te ndo mona ya batu babalani mais le lobi tumba lobi koswana lobi akangi biloko pota mususu sur le plan spirituel basali mariage te mariage na bango ezaka feti apesi biloko pa ya babokilo babalani bavandi mais na molimo na ba plan invisible bazana kati ya connexion te bazana kati ya harmonie te. Donc cela veut dire que lelo il faut batubaye bagezana ba secret oyo ezali na kati ya love pour na ko maintenir love na yo ezala toujours na harmonie toujours na vivacité na fidélité na attirance wana fo ezala ozo comprendre c'est maître yebisa biso un peu mukie par rapport au temps ngai na vandi na comprendre tout ça là tout ça mona bongo ba parents na biso babala na kana ba mungu ba parents na biso lobi zaka makambo lelo izati ya libala ekoti makambo ebele ba parents babala na kikaka mungu mwa masolo mwa basine ba symbole ba makasu et lelo to somona ba parents na biso sindenge ba boti biso ba kolisi biso boye mama bala moko o ezanga matata ezanga ba problème mais lelo to somona et mabala y na ba conditions ebele et ba jeune ebele o lelo bazobala la plupart il y a des gens qui ont divorce en désordre. Divorce en désordre, dis à quoi mettre? Eza question mo eza bien. Au moins na ko ebselo mo sur le plan coutumier. Eza na biloko mususu ba parents ba komi ko senga ezali en dehors ya coutume ndenge ezala. Ozomo atamsu bazo senga pesa biso salon, pesa biso télévision plasma, pesa na coutume biloko wana kutu ba yebi yango te. Alors que ceux qui ont ko bala mwasi na yo et que ozangisi ata cigarette ya pamba
ozangisa ta likasu ozangisi mungwa yeba ke libala neza na ba problème et puis libala tango bino bobalani ba membre ya famille ya mwasi ba bokilo na yo bango nyonso ndenge ba osala partage mutu nyonso il faut se retrouver soki ezali na moko a se retrouver te yeba ke libala neza na problème yango moni sorcellerie ekotaka na kati na ba émission tokosala tokolobela sujet wana ndenge nini na kati ya libala sorcellerie ekotaka lors ya dot. Oui, il y a un qui parlé de sujet à libala te. To lobi bon par rapport, tozo mona viba makambouana, tozo mona mabala bongo, tozo mona famille pe koti, infidélité koti, tozo mona esprit musu nengo lobi wana, c'est que ça esprit musu aza derrière esprit moko ezo tinda. Asa là n'importe quoi na libala na yepo infidélité kota. Donc c'est ça. Très bien, ezali na ba esprit o bazala ki banda ba ancêtre. Banda ba ancêtre ezana esprit moko elandaka famille wana o donc et c'est la rupture ya mariage. Donc libala famille wana bakoki ko bala te bakoki ko vana na libala te eza ba entité eza ba génie eza ba esprit ceux qui ba membre ya famille wana bakomi éveillé ba éveiller conscience na bango eza na ba cérémonie to pesa na ba pratique mystique o ba kosala pona ko couper ba lien wana afin que moi si to mobali a vivre malamu na kati ya vie ya libala na ye mais ceux qui bango baza endormi conscience na bango eza endormi moyen ba ko couper ba lien wana ezate parce que ozo mona na mokili boy na bomoto yeba ki ezalaki déjà na spirituel même nenge to kutani boy to fandi to sala émission na biso déjà na kati ya monde spirituel et c'est salamaki mais physique ezaka rapona ko matérialiser oyo spirituel ici et programmaki. Cela veut dire que tant au mariage Jésus salam entre l'homme et la femme, yeba que sur le plan spirituel et c'est salamaki. Ce qui est un lien familial, un lien ancestral oyo et kata ndeluke moi sur akobalate, mobalo akobalate. Tope ekolo wana biso to ko bala ngote ata bosali nde nini e simbate na libala wana. Merci maître Florent, maître de sagesse. Alors tout le monde qui lobi ezana babilo ko mususu oyo ezala ko la ba plante naturelle, ba misisa, babilo mobo ko sala ke mutu alia yango pour lelo et traiter spiritualité et spirituellement lelo tout mona ba docteur tradi pe babimi mingi babimi mingi bazosa pe babiloko wana po episa mto solution na nzoto bokolongo na nzoto et to kobenga ngo eza science. En tout cas ezali vérité o na lina bimisa bat fo bayoka ba tradi praticien nyonso zomona bazoleka par-ci par-là ce sont déjà ba yebi ba secret mystique et occulte ya ba plante. Parce que chaque plante est une vertu magique et mystique na yango pona ko traiter mutu so azozanga ko bota mutu so azobela maladie ya diabète mutu so azobela maladie boy ba tradi praticien na ba misusu ba yebi ba secret wana ba misusu ba bazo simba même ba fétiche wana ozomona mutu azo pesio likasa menacé likasa wana azana maloba oyo à prononcer ba parole incantatoire ba parole moko mystique et occulte a lobby likolo ya makasa to nzete wana pona mutu wana azwa solution. Ça veut dire ndenge omoni toza na nature awa eza na makamususu eza ya ko bombama babimisa ngo na poisate yango moni ba pasteur lelo batondi na mboka na biso bazana ba secret mystique ebele o ba osala na kati ya église na bango ba secret wana kaka bango moko ba yebi pe jamais bakoyi koyebisa na ba fidèle na bango bakolinga ba fidèle na bango baya kaka na kati ya église po bango ne bazala ba maître na bango yo yebani na bango quand même boyebani maître lelo maître Florent na ye pona na lingi na éveiller conscience ya batu nyonso okoma yo moko pasteur yo moko tradi praticien yo moko mobikisi ya nzoto na yo parce que mutu na kati na ye azali na ba esprit azana ba ange azana ba contact na ba esprit ya nature azana contact na ba ancêtre na ye soki mutu azui élévation à conscience azui éveil à conscience ya comprendre ngai nazana divin kati nanga nazana contact angélique nazana contact ya l'esprit ceux qui mutu wana azui ba secret wana à mettre en pratique je vous dis au mona ba église onyo sozo mona batu ba osila ba ozali soute mutu comme na niveau ya sora azui problème assembler mon andaka azui solution banani nde ba faux pasteur banani nde ba faux docteur tradi to na posa to ba bango mettre
En tout cas, na lingi polémique te second. Na lingi polémique te. mais bazo ko ça bazo tromper, bango moko nde bazawana bayebi maram na zoloba. Ezana ba pasteur o bayekola kabal, ezana ba pasteur bayekola magie blanche, ezana ba pasteur o bayekola animisme, bayekola totémisme, bayekola astrologie. Bayebi ba science wana bayebi ndenge nini ba travailler nango pona ko capter ba fidèle. Comme magnétiser bango au moins babilo wana ba appel de fonds nana besoin $5,000 na web solomo ezana babiloko ba bengaka pouvoir de la parole à partir ya maloba no kokoma na pouvoir ya convaincre mutu oyo sengi mutu eloko mutu wana pesa eloko wana na facilité biloko wana esalamaka na biloko wana ya kopesa wana eza faut ko convaincre ba pouvoir eza pe na spiritualité ezali ba pouvoir na kati ya monde spirituel ndenge moni lelo ba pasteur baza wana na lobi teke ba pasteur nyonso baza ya mabe mais na ba pasteur o baza ko simba ba fétiche ba simba ba magie blanche ba magie noire pona ko convaincre batu enfin que mutu ayela embongo. Parce que dans le monde spirituel, oh ba bengi magie ezali, occultisme ezali, science, il y a beaucoup qu'on a biso ezali. Ce qui muto ayebi ba secret wana akoye bandeni ni akosalela yango na mala muto na ndenge ya mabe. Mon boss Patrick Momo makamweza awa donc tozo panza penda tozo panza na maître. Tozo panza na maître Florent bazo bengi maître de sagesse tozo panza. Na nous mata en Allemagne, na nous mata moi si kitoko. Chocolat chaud en Allemagne. Alors maître, toujours ba na débutant tout la ba koko ya biso babanda ki ko soigner bande ko soigner na banzela ba plantes ba misisa wana ningo zolo ba wana. Pourquoi so total na débit selon histoire biso ba mike ba betela biso ba koko bande ko tala ba nyama. So amoni nyama moko azobela likaku moko boye to nini moko boye metanga mona matika na nzete ali likasa wana ali nzete on mona makasi ezongi force ezongi et lelo to ebité pourquoi et comme science et comme bondoki na kati et comme tatati par donc makamba mabe quoi ba pasteur lelo to ebike pouvoir ya nzambe ezali nzamba salaka Jésus Christ asali ba miracle to ebi mais comment lelo oyo ba pasteur et belé ba commis na science influence on les a par rapport à quoi dit à quoi maître Florent maître de sagesse. Bon question tout nous est bien ba koko na biso ne bazaye ko traiter batu na mamakasa na banyama bazaye ko zala bazaki na ba secret wana o bazwa ngo depuis l'antiquité ba secret wana tant mundele aye amemeli biso bible abungisi biso origine na biso source na biso coutume na biso bakiso ozomona baoteka na pharmacie eza ba makasa na biso na Congo bazui makasa bakotsango na laboratoire ba travailler ngo ekomi pilule muto ameli tangu lelo balongoli biso na kati ya origine balongoli biso na source ya savoir na biso moyen biso tokoka ko évoluer ezati yango moni mundele aozala toujours supérieur par rapport ya noir ndenge ozotuna nga makambe ba pasteur pourquoi lelo basali boye omoni na koyebiso elo moko toza na kati ya mokili tangu mutu alandi chemin ya spiritualité et que mutu wana azana besoin à manipuler batu ko manipuler batu cela veut dire que batu ba komi lokola ba esclave na yo donc au komi lokola nzambe na ba parce que il faut to loba yango ke ba passer ba komi mona ba komi ba nzambe ozomona ke mutu azui guérison mais na témoigner azolo ba no grâce ya pasteur boy yango na nzambe abiki singa non. C'est Dieu qui guérit, ce sont les esprits. Toza na kati ya mokili, toza entouré na ba esprit, ba génie, ba ange, ba démon. Et ça na ba pasteur ba au travail na ba démon, ba au travail na ba ange bazali, ba au travail pe na nzambe. Jésus ozotanga Jésus. Jésus azana ba non na ye o eza sacré mystique o batanga yangote. Ba non wana eza ba prière moko sacré et mystique na gansi ba prêtre catholique, ba prêtre orthodoxe ba ebian. C'est que bato nyoso bazotanga ba nzambe ba ebi ba nzambe na bango bazotanga. Mais oui effectivement parce que mutu muso akoza azana pacte. Azana pacte, azana alliance na esprit moko boye. Esprit wana zobendela e batu. Baya na kati église ebele ba pesa ke ba mbongo. Esprit wana ndem tezo aider pour à opérer ba miracle. Esprit wana za ko aider pour na asala ba prophétie. Parce que le ba prophétie, est ce monde a su le ba voyant ba tambo na nzela ba tal sa ba maboko. Laksa liboko na prédire à venir na bazate ba on babunga ba kota na ba église. Cela veut dire que bato ebele ba ke ko se réfugier na ba église na kombo ya Jésus. Pour na osala ba pratique na bango, ba voyant, ba astrologue, ba géomantien, ba nécromancien. Mais c'est un démon qui a opéré ces miracles. Ce n'est pas un esprit angélique ou bien un esprit divin. Koloba, il faut toyer baba secret
pona kotambola malamu na mokili ba secret spirituel na makambo etali love ezali eloko oyo yo mwasi yo mobali kobukana te kozala yuma te sala tu mobali na ozala ya yo moko soko sali tout oromona ozwi lelo mobali akei ozwi lelo mwasi babotoli yo mwasi ovai na mwasi na yo lelo bokabwani o changer obali mwasi mususu vi na yo komi nango à l'air ozala na maîtrise te ozala na force te ya ko maintenir love na yo na stabilité. Alors maître basala ndenge nini po bolingo wana ezala kaka po infidélité ezala te? En tout cas, na sepeli mingi na émission na biso, na koyebisa na batu, maître Florent Benam azali, maître de sagesse, na zali wana pona ko éveiller conscience ya batu, na zali wana pona ko aider l'humanité souffrante na ba problème na bango. Oyo azana problème ya bolingo, azana problème ba condenser force moko spirituelle ya planète topé ya esprit na kati wana. Talisman ezana ba misala ebele mususu ememelaka moto protection mususu ezali pona mbongo mususu ezali pona bolingo mususu ezali pona pouvoir eza mabete yo zala na talisman eza mabete bandeko nanga bazola nanga bazana ba talisman ezo dépendre na mutu ndenge lobby et dépendre au moins même na ba poto so okelo na ba poto au moins na vraiment na kati ba boutique ba oteka ba bag au moins ba komi na bag pona love bag pona mbongo bag pour na protection, bag pour na succès, bag pour na chance. Ce que vous avez maître na yo, vous avez encadré spirituel na yo, agobana relaxa yo, nenge obana osela, on tala lelo monde déjà go évoluer. Ce que vous avez pasteur, car la Bible dit ceci, ba boto la mobali, ba boto li o mwasi ozana stabilité te na love na yo. Il faut ba Merci à toi na ba nyonso oyo ba soutenaranga Sego Kapanga, humble serviteur na bino, merci na Joël Moamine na États-Unis. Bongo merci à trop Joël Moamine, moi aussi à Pembe, sans oublier Nanou Mata, moi aussi à chocolat chaud, autre bien que chocolat chaud na Allemagne, Nanou Mata, merci à trop, bozo soutenir Bisso, na bo sanité Pelé Mayas na Belgique, Pelé Mayas Bambo Théâtre, hein, Pomba Yakati Pelé Mayas, sans oublier Trésor Makembi na Maroc. Trésor Makembi na Maroc, Trison Bombeto, Boza vraiment ébélé. Le big manager Eric Momo, malgré tout, dans Lobanini, tout ça a rendu tout Lobaki, venanga à Dolongengo na Grèce, Boza ébélé. Mon boss, Patrick Momo, mon boss, hein, Pene, Maman Pauline, merci, Bambo Théâtre. Soki Bolingi Bomo na Bongo, maître Florent Benam, maître de sagesse, Bolandara toujours, 3W, Bombonko Yamboka, Boroye Baba Vérité. Merci à toi mon cordon Bruno Ndombe Réal. Merci à toi pour la Moussala Kitoko. Toko se retrouver Bourolanda Bisso juste un numéro ya Sika. Bye bye. Merci. Bye. mingi tolanda bomoko ya mboko na ba info na bomoko ya mboko musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre